Osana. Kabo Simon Jana Mogoyo. Abemi Sike Tobetela Yende Mabokwe. Ye Mabokwe. Shibe Achura. Oh, Bilogwa Boma. Binaguna Bilogwa Boma. Eh, Bilogwa Boma. Eh, Bilogwa Boma. Landi Bisidi Bilogwa Boma. Eh, Tore Simba. Eh, Bilogwa Boma. Binaguna Bilogwa Boma. Eh, Bilogwa Boma. Eh, Bilogwa Boma. Ale Dinamo. Eh, Bilogwa Boma. Ale Dinamo Bilogwa Boma. Na Paris Bilogwa Boma. Zete pema moto pema. Zamba misike. Zete pema moto pema. Zamba misike. Tombela ye Osana Osana. Osana Osana. Tombela ye Osana Osana. Osana Osana. Kabo Simon Jana Mogoyo. Abemi Sike Tobetela Yende Mabokwe. Landi Bisidi Mabokwe. Yeah, Bilogwa Boma. Binaguna Bilogwa Boma. Ok, merci Balandia, www.diaspora.com. Vous comprenez déjà que c'est Ginette, moi, quand la cadette la presse congolaise. En tout cas, c'est vraiment tiki. Vous comprenez déjà que tu as 4 alliés de répétition, il y a Kabosé, Boulembi. Le va répétera vraiment en coulisses le mardi. Le Ginette, moi, préféré qui a sur terrain. T'as la moi de la femme. Un femme baloba. Bilenga qui tombe cache Kabosé. C'est un roman à basi qui tombe. Un t'a dit ngala pas basi qui tombe. On a accordé bon parole. T'as mort mi balé mi ça tout. Bon tout baloba. Ok, d'ailleurs, pas tantine à ouvrir chérie. Chérie permet t'as dit ngala pour moi dire que chérie permet l'obéser mboka yo boni. Qui t'en connaît langue. Combo bat senti bat baye bité moi combo ça vraiment bien. Naomi la belle, autrement dit la brésilienne. Ma rési pour le comprendre. On peut la bien Naomi la belle. Ok, Naomi la belle, tu es pas mninga msusu ya combo nani. Combo nga suka na mwana muchopo. Mwana mulembi ba poulet na yo mo monika. Sentir vous baka bosser tu t'as les a vraiment bien. On a mon ara le roi cadette le roi la ngara. T'as dit ngala pas.
Oh, le roi cadette la presse, le roi Ginette mort. Ya yo am écouté le roi langa. Yo bon ay roi cadette ah ya orchestre vraiment ya kabose bulembi. Moi mkina kata mikolo. OK. Comme ya bi communiquer moi na mkina kata mikolo. Mais pesi la bango bazana papa yoka. Pour la Princilia. OK, Princilia pe za mora ba danseuse a na kati ya groupe ya kabose bulembi. Na moni au grand prêtre mère hein. Taylor Van Damme des arts. Yo ka mama kulut makutu poussa na roto poussa na ma poussa la moi bien. Pour la monde qui a beau comprendre déjà que ba toki pour ba corée ba sali ah vraiment faut ba toka. Hein? Madame, senti déjà que yo pena grand prêtre mère. Or boy est zéro. Sanga bana ngulemi. Nakumbula nga Gisèle Idolo capacité. C'est capacité, te to ya pa hier. Hein? To ya pa na moi si to mboko yo. Hein? Ya robo ezate. Ya robo ezate za Sarah Limbondo, hein paka Juma. Aye yo banini. Ba danser za biloba lo bato yo ki bino déjà. Na ene pona bango. Pona na ka ki bango baloba ki vraiment trop donc na pona bango. Aïe aïe. Boni. Combo ça moi bien. Comme dans José Pencholi pa moto, elle est en rolia, elle est en retard, tout mon rabino. Maman li pa moto aba bi pencho, elle est en mona. Là vraiment na linga ki na solana bango etali maram vraiment ya ba danseuse. Poto yo ki ming ba beng beng de partout. Ki ba danseuse moro ba sala kirina bango ba na répétition na bango jeudi pour ba refinga bango. Ah ba yanki boze belé musala botika ko refinga baninga. Lelo na optike la bango micro moko na moko ndaloba. So mo ke toucher au vedi Ginette Mora. Et t'as les ténèbres Naomi ton anan. Micro ça, t'as dit ngala panatiki micro ça la mora bango moko na moko ndaloba po ngai innocent. Ming no lo blara ba danser sa biloba ba bokeba. Ba danser sa bisenga senga bo ya po bosenga poza biso côté musubo finga biso bokeba ba danser sa inde 3 bokeba. Ouais. Bo muchopo suka la mwana. Na okebisa bino. Boyaka ba divagation na bino pa mulembi bokeba. Bokeba moni o muchopo suka la mwana bunda mabe. To mwana bino kuboleka be miso kuboleka ku danger te. Ozo miso tali putana mo chunga e mo mama ba luba bo keba na oba na mulembi ba pule na eto na kanda mabe. Jeudi so bo jeudi o. So bo esu jeudi bo mona. O muchopo ya zo ba suka la mwana. Ogi bokeba na bino bokeba moni o muchopo abunda mabe oyo. Keba na biso bina kute okuna fasta bien te oseka kutute muchopo kuta oseka tata mina owe mina muchopo kutaseka na ya bina ne danger banga na ngelote banga mutute bokeba na bino bata mabe ba fo ba danseuse ba face ate Anga comme la Princilia. Dans le bac à danser, oh, le bac à bini, après la sucre bini, bah, les présidents sur le transport. Si jamais tu connais la présidente, bah, on te quitte, tu bini, tu les présidents, bah, la sucre, bah, qui, bah, y a les soutes, so, bah, y a, bah, y a les soutes. Le quoi, j'ai dit, bah, y a qui, bah, le bini porte, quoi, le bébé, la yoke, bah, oh, moi, la sucre, moi, on me dit, à 4 Nicolas Bunda, ma casse, l'autre, lobby. Bah, y a les soutes, bah, y a plus au sengate. Président, bah, oh, à ben, bah, ma toi, bah, y a sucre sengate. To boy, na bisengo. Olipa moto. Ah, ce que c'est. Olipa moto, pencho olipa moto. Tolo yaka mingi ya danser bisenga singa, danser biloba loba. To bona biso na leader na biso, biso kena pa leader na bango. To kebisa bango ba keba. To ala méchant makasi ba keba, so mo tu jeté obeta ba mabe. To kebisa ba keba pena. Ba keba pena makasi, ba keba lisusu. Ba faux chéri non. Ba faux chéri ba keba, to kebisa ba keba lisusu. Ba keba pena. Bon, oh Gisèle Idolo, mingi na te mlaka ba danser ta bisenga senga. Ba faux chéri. Ba taille mabe. Ba danser ta bisenga senga ate. Na le ba danser ta inde 3 bokeba. Ba sopeka bisenga senga. Aha. Bino biloba loba na eli bino. Boya bo senga bas enfants abandonnés. Tala ol Sarah Limbondo yeyo. Bo finga biso ba faux chéri, ba ni botara ndenge vraiment ba yo biso coulisses ki toko boye. E bongo yo vraiment. La seka. E pour bo tula bo sala kala bo fana na ba pale o ba Sarah Limbondo ba génération 5. Ba na ya bulemi papa Samantha ba poule la peso poso yoka leader la bino qui fait bino te boya et pas ya bulembi président solo la bien président biso solo la bien président biso l'équipe président la bino na solo yango boya botika ndesi ko finga boya bobina na Limbondo bobina na suka na mwana maître bobe sala ibenge coach bino nyonso yo zagala
Keba la yo, keba. Keba. Il y a un problème là, on a vraiment. Vraiment problème. Na tout n'a pas pour la sonner mon beaucoup raté. Mais il y a orchestre ni. Mais dans ces jours. Il est trop de pour moi. Hein? Ba côté ni na ngwana ngana bien hotel. Voilà problème, nous avons créé une polémique. Ah, bon, voilà problème. Donc, jeudi, ah, ça va le boire à jeudi, ah, ouais, boire au tal à rendre. Boire quand on va n'importe quoi. Maman, tu tali, on te voit, tali bisoté. Vous comprenez? Ouais, tali bisoté, mais toi, la moi de la femme. Hein? Oh, c'est moi de la femme. Moi, signe ce fois l'oba. Hein? T'as dit, à la personne, on pense pour qu'il n'a pas vraiment bien. Toi, la moi de la femme, moi, signe ce vraiment fois l'oba. Eh non, non, yo banda vraiment le bas pour tout les contrôles, toi la mode de la femme. Moi évite. T'as dit ngala parce que moi ngala zomona. Zomona ngala ah, toi la mode de la femme, c'est pas une akuta na bino so na bino mukie. Ana que yo vous baki na ngoza Sarah Limbondo. Sarah Limbondo déjà ana groupe ya Kabose déjà combien de temps déjà? Sarah Limbondo déjà une année pas président na Kabose Boulembi. Une année déjà. Il y a déjà donc obinika un album au balancé. Na bini na Mboussou, naza na Malala, naza na Kishasa na Mboussou, naza na Nzemba Bolea Kuyena. Naza. Mabora makaku pe, naza koya. Donc naza zaza. Oui, ça président on est là moi il y a bien ça président non. Président nga ina lela président nga fort. Président nga l'équipe président bango na ko solo la lelo tilobi. Ya Boulembi aswa na raté, abunda raté. Alors baka mingi nde bina nde sala musala nde animateur buaka yemba nde danseuse bina président pepe sela idéologie coaché net président abiso Kabose Boulembi sola bien kutu ngana ebi président abiso mode de la femme asomela mutu mama pièce ali puta montala sika mo plot yo yebi bana ne mode de la femme eleka et pas la biso isola ka awa bango ba yako senga président abiso awa bayaka vraiment bayaka lela awa ya Boulembi sombela biso président ngai Limbondo na ya repina bino sani na yo tole tenga pardon Limbondo boya bi ya ko tole te vraiment mama kulutu yewana tadi ngala mama kulutu yewana mama kulutu ouais on les lobati ça li combien de temps ana groupe ya Kabose Boulembi bon ngana groupe président nga Kabose Boulembi et 4 ans on a coxé 2 ans et bikandingi izalaka dans ces beti jana ba mitini beti tozo betaka to bini to ozobina kana o ezoya to eje utolika nazobina na oyo ezoya o zakala donc papa Samantha kufula na ndenga usakana te faut déjà mais ça na kufula là veut dire en fula OK mola ntuka opera mola ntuka ye mola ntuka to mona na orchestre ya Kabose Boulembi on sait déjà combien de temps tout monde pour tout monde des gars obinela c'est que déjà après 10 ans azomona 10 ans non té na comme 10 ans té 4 mois 4 mois 4 mois obina makasi ça là nango petit c'est que y a du talent moi c'est to amoro moi c'est pembe donc Kabose a moyen vraiment boni to pusana ngami to kangana ka wala lipa moto na bo chauffer ngai lipa moto to monyo na na nina Kabose ba bien Jacques moi là ce Kabose déjà 4 ans so abi 2 ans so une année ça li combien de temps moi c'est déjà une année donc bien tout ça c'est ba une année ba ça soit bien qui bon se balongwe une année déjà donc il est déjà senti déjà que le quête vraiment ça va chez Boulembi travail Mimika travail mais na moni le chef na zate wa ah bo bino ni mo goza chef te mais faut pas l'élection pour voter et mettre Bob Fakota bo benga mettre Bob Fakota ah pa ye moko chopo ah je peux pas donc ali gaso bitu pa bina na dendisa ninga denda wana OK et ça bien bino bakati osimera en tout cas c'est pas vraiment michopo moi li lobate ba nyaso ba lobi ba saka mwa mungu amukie potala kandeuza ko bakisana ngai bozela maboka makako ezoya tuzaki na Kishasa na Mbousko tuna maboka makako to kanga bino bakati Kishasa na Mbousko binaka na binaki na combien
Tobina Suisse, je suis danseuse. Vous avez qui parle? Nazala qui danse. Ah, on a produit ça combien de temps? Bon, on a plus de 2 ans. 2 ans. Ok, c'est peu le monde. En tout cas, vous avez vraiment qui tourne. Il y a que ça, mais vous avez vraiment qui tourne. C'est pas moi, c'est pembe, moi, c'est un attache. Moi, c'est un attache. La brésilienne, vraiment. La brésilienne, boni bassan. Donc, on est l'entara pembe, boulembi souka. Souka, ming, on le bezat, zaraka. Vous avez ma boca macaco, donc vous ressenti. Eh, bino. To moni ko to bino te na ba clip me bo mona nga. La brésilienne bo bini te bo rozwa. Ma boca macaco. Ba mona mona te ba mona te pour pas que yo zo parlo apena. Pesa bango to leka. Te meto benga pe maître Bob à côté, maître Bob. Yo vraiment salama bona bango. Maître Bob, vraiment maître Bob. Voilà penanga lingana tikelo micro mo ndo parlo là. Pour cela tout no 2 minutes na 3 minutes ke musika. Nenge maloba peneza pana yo mo robimisa pena auto bo mala mutema. Maître Bob. Ouais, mère, tout c'est pas ma casse néo talabiso. Nga maître Bob sala. Oh, ba petit no benga petit ba yuli sumute quoi. Ba petit bazobina danger na bisao. Ba bima bonga makako za misika. Faut micro ba petit, moi ba petit. Ali ketu na bango. Ba tsada bicarbonate. Ce qui va meki kabo. Eh, ke ban chet na molili so que zuyo. Oh, samboite. Traga ba petit sentiment. Biso ala to ba zo ketu biso 1 2 go to gay. 1 2 au senti ma petite pose non malem oh voilà pourquoi c'est bondel vous êtes calme talaka c'est on ma casse talaka ba mère ba momia danger mon le na kisa so ba danseuse ya solo ne bango ba bina na bango mais ba cotisan no solo ngote talaka bano ba yebi lisumu te okay 1 2 go to gay 1 2 oh vous êtes ko toko pour peut-être mettre mon beau talaka la émission ba maman ngana yaki apona bani mais na tikeli ba maman ba loba ngana loba trop te ba maman des fois ba loba merci maître Bob bana ba yebili sumutete nandimite dete ntimba pena c'est ba yebili sumute eh bino vuma ba maître Bob so neto la bango ba yebili sumute bo bisanga pena vitnena ba bino ba yebili sumute tunana yo bali déjà Pardon? Déjà bali te Sarah Zanano. Moi, on n'a pas de parents. Sarah n'a pas de parents. Pour nous, ce question sur Babala, pour Bébili Soumouté. T'es beaucoup sapé. T'es biso to Bébili Soumouté. Bango basala kala. Na maman kourou tu vas Bébili Soumouté. Ah, t'es maman kourou tu t'es. On a dit au Sangam. On a nando te na nyara bien. Taka ya mulemba bina konda na kondi kutu. Si ça va, c'est la pédicure. Ici Nini. Ça va. C'est la pédicure. Ah. Maman, c'est la pédicure. Marambo vraiment souka. Nana étoile faveur on comprendre que bana boulemi bango senti déjà qui va ba luket na bango déjà na bicarbonate. On a senti déjà pour façon bazo binela. Ka kuna kokate ba me ula sanga tanda muko. Pour na zo kokate ta dinga la ba sunga na kokate. Bo tsanga pe bicarbonate aponga pe na bina ngwanam. C'est blague maman ta dinga la falelo atona problème. Yo ka bango. Pardon. Ma bonne opération pour la binomo pour vous bina vraiment qui tard. Vraiment qui tard. Je n'ai pas moi cadette la presse mon nom qui est pena c'est pour les recruter na bino. Et c'est un peu bois gentil boya minga na ndako na bino. Pour ngana na ndaka ba tout ça peu na beta rapport c'est na kota kamba la mo. Bien ne mo benga na ngato bien ne mo koti sanga. Mais c'est un peu koti pour ngana beta rapport c'était. Na linga vraiment je me souviens ya mabino pena émission na. On a peut-être dit ngala pana kotika kambala mobo sans que na prévenir bango donc à part que président merci ka bosse boulé mingo permettre nga mona mukina nyata makolo tine sika o na yo établi na coulisse mais j'ai dit sous na rozala pour na que j'ai dit ezaka chomoro na yibona ke bat balobaki lobaki trop pour na bino ben na rola kabino na sabino surprise na ko comprendre que so ya solo bango ba o meka bino le roi ba o meka bino ba meki bano ba meka raté na kosi ba meki bano ba meka raté donc to loba na bango tina suka tiba rotika na kosi vraiment t'as dit ngala pana moni très bien comme les mineurs suka mo ba mbote na ba ba batu pena ba mbote pena ba mbote na bato balanda rabino na bato balinga rabino net ngana ko pesa mbote na étoile faveur ma copine préférée hein depuis Bruxelles pena ma copine préférée kuto zali pena to sola toujours à celui que tout le bateau pour pesa zouate pardon hein Pirate la Barbara. Ou ma copine, voilà que tu pardon. Voilà mon nez.
pardon. Ok, ya mama mbote. Pour dire comme na suka poto kabona déjà quoi. Ming na pesi bambote pa vela nga gi basket mo konzale commune fire basket wala na mona Sandra Sindani Renate Sindani ya bino yango mwana yeyo kitoko veut dire Renate Sindani mwana yeyo ya bambote pena mi bale misatu na bato balinga ko pesi mbote na ngai na sœur na ngai Pati Malosa Njuzi Malosa na Paris mwana bino yo mara ya suka na mwana muchopo malengila yeyo ba gros bisous sika boza bosete papa na nga kutu ya mulembi 14 akuna na mboka malili nebiki oya bosepela bafani na biso boza kalme ya mulemba oya apungisa bino loko na bino boza bloko makako oya nasikiwa déjà buna esemno ke lelo jaka bose azo ya Paris pour na makamoko boye kuna zo ko sala orchestre do tigala toujours na état moko vraiment ya bien pour azate déjà à mettre sentir déjà que répétition tu toques mwana suka yonde mbikinga munanga po amukutela kwanga ngati ateko za mukutela kwanga yeyo bambote sa mwana la pesi ka bambota trop na président nga ya mulembi papa Samata la pesi bambota trop na vela nga la dilimbasi singafumwa bambota trop na bébé Scotty. Ok, la bilimbasi solo la vie solo la yeyo bambote la pesi bambote na président nga ya mulembi papa Samata on konzale kinzombo na gu pesi bambote ba vela nga bavena nga commune Kingi bafani tu balinga pêche lipa moto bana États-Unis so commune Kingi bambote beli bafani tu balela pêche mbote beli pêche boko tanga nga na kotanga nga rizibula le tenant du titre mtalego azate mama kulutu yewana mama kulutu vraiment bambote na batutu bazolanda bambote na nga pa président nga Kabose Mulembi papa Samantha na pesi bambote na nga trop ba famille Kitenge na pesi bébé Senzongo ba gros bisous mwana yeyo mwana musala Sara Limbondo mwana ana lukietu velo kola bachango déjà yemoko ere bata yemoko vraiment kola bachango bicarbonate Sara Limbondo yeyo vraiment balamba vraiment bicarbonate yeyo Limbondo yeyo mingi olobeza te na pesi kaka leader na bango John Sambi vient na prêtre vient na ngai Emeka famille Lando Mobimba Bijou Lando Pius Lando nyonso bébé Lando yeyo mwana bino mingi olobeza te Ogi Kinyoki venanga Christian Kinyoki ba venanga Chikonsiala bambota trop bana poto na lela bino fa to benga pe maître Bob bomba mbote pena poto to kabona déjà pour la que maître Bob akozanga te faut lister ça vraiment ya mulai maître Bob na kabona mais Bob mbote ka pour ça la bien pour yango kanto tikala ngaba mbote la ngapa venanga ngaba mbote la ngapa Christian David na Paris na bo sanité venangai venanga Luzolo na bo sanité vraiment na mikili Eric Matsuda quoi Bob Ngoma na Paris na bo sanité maman na Isaac yo ebikaka bana poto vraiment danger kitoko yo ebi mère. Vous avez compris que je dois être moi à mon âme qui est la presse hein et que tina gati ya groupe on appelle ce groupe ya Kabose vraiment et répétera na la qui santoise je dois être moi à solo na ba danseuse ngala ki ming de pour ça qu'il faut pas qu'il bisa bato yona ki ming pour na ndi ba kebisa ki pena bato baloba ki de n'importe quoi sur bango maintenant royamba bango sous pour na sepel sabino na bi ke batiri bino na lengi maintenant ngona te batika bino kana lengi bono ya suko luka bango. Dans le jeudi nous a pour c'est Sabino bato à Paris il y a partout dans le monde na bossa ntewana Gigi Lukusa hein Pascal Bukasa vraiment ba vie a soutien la bino te ça que je te mora télé ma frère côté aux ali vraiment alingara batu nyonso ba bengara Joman Blanchard batu nyonso na bossa nte Armel Mingiedi batu nyonso ba lingara Jeanette moi comme on a mukie na ke boza belé on attend en tout cas limbisanga Nana Étoile Faveur hein Nana Étoile Faveur pena ma copine micro na vivre na non tema na maya bougie non po migolo western comme ngandako Nana ko sala boete na mwana mukiro kimisanga pa biso bambongo tinde ba montana ngate en tout cas vraiment essayer on ba ke boza ke beli akwanda mwana muke Jeanette mwaka oh mais ça là quoi animer vraiment ba émission boye jamais ça la kana diaspora DC boss Pirus Bunga depuis Ukraine boss non ça comme ça ntoyo kanaki na ko le matin nazo bunda toujours hein tadinga là pas comme vraiment na suka émission battu so ba sepe émission to pesa merci na boss nanga vraiment boss Virus Bunga depuis Ukraine hein on sera bien baleli babi mo ba numéro mo contact et ça na bango vraiment bien
hein Sarah Limbondo ya pesa moi contact noki vraiment Chacho Dembela double casquette vient na ngai mère de Lyon moi contact quand ezalaka Sarah Limbondo 089 460 85 85 bana poto 089 460 85 85. OK. Nayo ke numéro yango na bapalinga Sarah Limbondo. Bon venga. Yebo Chopo. Oui, ba vrai Joe. Mais on a songo zwanga mo mba mu chopo 089 34 29 157. 089 34 29 157 numéro on a mu chopo songo zwanga ngamu. Moi c'est pembe azanga tâche. So ina kosi dete ntimba Dieu merci. So ina kosi yemo kotala. Moi c'est pembe. La brésilienne. Oh nous ça poser le numéro nanga 085 48 73 928. Te bobenga bango po iba bango te wana pena pardon. Poka bosa ko changa na ngam. Bobenga bango po iba bango te bobenga bango po féliciter bango. Bobenga bango kanenge zalaka kwa. Moi Wester ça la moi bien. Mais bobenga bango te ke po iba bango po mabe Rolanda yo va. Moi la suka. Moi la suka pe mon numéro ne moi contact na et ça moi bien quoi. 089 64 1 61 37. Ouais bah numéro na bango ya mon numéro pour na comme moi la suka moi contact batu bana posa ba benga numéro na ngapela ba poto numéro na nga 89 95 0 93 99 wa numéro pencho li pa moto moi sikito tina rati. Mama Kulu tu ye wana. Donc maman kuta et moi numéro quoi et ça la moi bien quoi. J'ai na ba onya stu bada posa ngai na pesa numéro 089. Et puis na zo bisa bango ba na posa ba benga bien ba yiba binote numéro zo zwa ya numéro ko féliciter muninga numéro ya ko benga so la production mais ya ko finga te ya ko yiba e peut-être posa ko yiba ka bosser à Rolanda. 089 41 26 844 089 41 26 844. OK. Ba numéro na bango ya ngwana mututu vraiment za posa benga bango. Ah bango yo basi kitoko o ba bina rapena ba lukete na bango. Nga mona sentir. Yo soro leki bango lukanga. Pour mtaleki bango azate. Wa leki bango aluka chinet pour mtaleki bango azate. Baza bano bazanga lisumu. En tout cas maître Bob wanda kosi maître Bob bazanga lisumu te maître Bob ondo kote la baba kap. Bat Bob bina wakasi bazanga lisumu. Bino tadinga la bana kozongela bango. Lelo na okene pona après mais na kozongela bino. Fona rozobino moko. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à celui qu'on appelle Pirous Bunga depuis Crène. Boss, nous sommes là, Tozo Bunda. Boss, on déclaré fort, boss Tozo Bunda. Et c'est un noise, c'est un boss. Nous sommes là, net, moi, comme mon DG Luzolo, papa. Joli que Kadima, Lungwayo. Hein? Pelouar Nyati. Tadi ngalapa mikolo edem tasimi prise de vie. Tadi ngalapa mikolo aleki bango. Et puis ça joue à Théo. To comme na suka vraiment ya émission oyo, hein? Kosika na te fonga na ka jet moka. OK, merci tadi ngalapa to comme vraiment na suka émission vraiment. OK, na tiki bino bobine subo samuel romo po bana poto vraiment ba sepela. Yaga moninga toga negota la musique agabose. Boule mi papa Samantha. Hola. Johnny meme soboka kuna zabili sabato bazobi na papa. Halo lengo mama. Lengo le. Halo lengo mama. Lengo. Michel que c'est la famille. Lengo. Ami Saïka papa na Keren. Lengo. Toge malembe. Nazolo ba malembe lengo malembe. Betogo malembe. Oh landi bisidi malembe. Malembe. Halo lengo mama. Lengo. Landi bisidi na Paris. Lengo. Deshine yina na mikili. Lengo. Toge malembe. Nazolo ba malembe lengo malembe. Toge sirete.
Sirete. Ok. Klagoudou, 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 klagoudou. Ifendende. Ya bulami yo. Yo. Landi bisidi yo. Yo. Chapa. Hale yo. Ozalo gosto. Landi kimwango. Logosto mama. Hale dinamo. Sanki okoli. Mama. Hey, sanki okoli. Mama Hale binane. Omeli masangananga. Oleki bilogo nanga. Nago kende na yo. Nago bina na yo. Pena golala na yo. Toge sirete. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.